Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou. Le chef de l'état-major commence l'arrestation des fournisseurs des armes à partir de Kinshasa. Bazo banda kokanga babanda na Rubero kosaka na ngate kaka bao kangisaka ngai za Chine bazo kanga yo za roi et pas na bango na 10e rue grand frère na Roger tata mosi na Chika et Génie siko kanambe politi mwana Marceline yo yebi Marceline tonton Mutwale oyebi tonton Mutwale soka baza ba roi Ozaka China Rambo Rwanda Koloza Bisiko Ozali Yebe Soko Boyi Mele j'avais la 50 francs là libé Bissoir Tozana Chilo Fatube Béton Aigle Bi il ne peut se vivre. Alors tu es bien soana tu aussi parce que Kabila mutatika Kuluda parce que Kulu les a FCC mutebatika yango yango to ebisi bango soki bango basali marche bakozwa bakata guruma na bate guruma parce que déjà bakimono déjà elatami kimono odo elatami pour la réponse ya Shadari Correcteur News TV Awande correction ya ba news tout ba parti politique belé ba longwe lokola ba longwe lobby parti politique moko Jacques ya maman Martine Boukassa quitte le FCC parce que Monique Félix a pressé la lutte contre la corruption. Bazo saluer l'initiative. Vrai ou faux? Baye. Ebele. Na yebisibino na FCC ba Panzani. La dislocation de l'FCC. Bakei. Auto tikalika na Nemi Mulani. Na Shadari. Na nani. Kanambe pe alobi. Na kokende kwa Monga Mote. On doit partir avec les autres. Bakokende. Nemi Mulani. On doit kende. Nani Caleb Moutom bozo kende kwa Tanamona Kabila nani Ngoi Kasanji bozo kende na Kabila nani Shadari azo kende na Kabila Mogo Sakani bozo kende na Kabila Rubero bozo kende na Kabila na septembre bobo ngisa bokanga ba sak na ngo tolobi boye alingi na cité atuma tubona a reçu le rapport mené par les autorités pour le dialogue de Bas-Congo. Merci beaucoup. Depuis hier, le procureur général du Congo central, Maître Godé Richard Kenekene, vient de prendre le bâton de commandement. Chef de l'État nommé un procureur. Et c'est l'invité. Elengesa, le peuple congolais très content pour les avancées des travaux de Selembao. Selembao va le dire, si tu as libéré, béton à béton. Nano salamate. Toko bimisango ti na rompo ngaba kuna. Ata na mongo fula. Toujours qu'il y a de béton à béton. Nano salamate pendant 18 ans. Roger Lumbala, Wachiteng. Roger Lumbala Wachite. Ye, a lobi boye. A tcheba bogo likolo. A lobi na kosa kibino. Félix Atangini nyonso wana parce que je suis TXL ma fessier TXL Yassika alobi asali base de la République pour soutenir Fatia 100% asali plateforme omoni ke bazaba miyimi mine tware bozolongo kuna bomoni ni ndeko bazila longwe omoni ni ndeko bazila longwe aye à tout à salle déclaration à Longwe. C'est-à-dire que nous sommes aussi à Bamonini. Nous sommes fait côté de Zoya Mavino, mais nous sommes allés au Sakani Tobengani. Alexis Tambomamba, Azo Senga, Moukantombolo, à sécuriser. Kuna Bazokanga, Moukantombo Toboy. Yo, le Vic aux Abel. Yo, qui s'est passé pour la Belge. Et ça, votre trahison. Tigala Kuna Libela. La fuite des intellectuels de Tambo Mwamba, des mecs à Médine, le Chine 622, sans signaler le FCC, la haute trahison. Toujours 5 ans à Pékin,
na pikine toza na baprofesseur oyo ya FCC bali kotangisa te na mikini bokotiaka bongo moko ntongo longola bango misala biso mpe toza baprofesseur tokotangisa bango kutu batangisaka une fois par année bazolia mbongo ya pamba 5 000 $, ozotangisa mbala moko bato batangisaka sont des assistants basista nde basalaka mosala mingi bapeo olongo tokotika kaka kamba ebwaki na awa tolobi tout le port dans le compte de l'ONATRA, initiative de Atou Matouboana, il a quitté officiellement FCC qui soutient à 100% Félix Antoine Tshisekedi. Olive, on a trouvé dans la société légale le tenue des militaires dans le carton. Samba, Azana légal, na ba chambre froide, ba dekuna ba kuti ba tenya ba militaire. Est-ce qu'il y a la militaire? Olive, ozokangama. Ozokangama, ozokende libela. Awa, dans 48 heures, parti donne l'ordre pour mettre fin à la guerre de l'Est. Le chef de l'état-major commence l'arrestation des fournisseurs des armes à partir de Kinshasa. Bazo banda kokanga babanda na Rubero. Rubero kosaka na ngate. Kaka baoyo kangisaka ngai za Chine. Bazo kanga yo za Roi. Forum des médias. On a félicité le président de la République pour l'émergence. Balobi ke azo travailler kito. Forum des médias basali. Balobi a sali une année 6 mois. Mais makambuzo kende kito. De soutenir Félix Antoine Tshisekedi, c'est notre frère du sang. Maman Naïbo Ebiye, maman Marthe Kassab. Papa Naïbo Ebiye, le grand prêtre Moukish. Que son âme repose en paix. Et pas la bango na 10e rue. Grand frère Naï Roger. Tata Mosi Naï Chika et Génie. Siko Kanambe politique moi na Marceline. Yo Ebi Marceline. Tonton Moutouale. Ebi tonton Moutouale. Soka bazaba roi. Osaka China Rambo, Rwandais, tout fait. Ok mes chers amis, batu baze bele akoloba. Nana suka kanani wana. Awa sikoyo, le commis mon président. En tout honneur, il faut te respecter ma président au baillet. Président, à vous la parole. Le grand pasteur. Poto bota la pasteur. Ah ouais, c'est un débat pasteur. Peuple congolais viva. Viva. Peuple congolais viva. Viva. Naïbiti na zolo ba peuple congolais. Naya ko pèse un message au ben moko. Ya liboso eza élection 2023 eza sans formal. Peuple congolais viva. Viva. Tozo bana d'abord na ba identification photos na carte d'identité. Photos à carte, photos à combien des années? 5 ans. UDPS viva. Viva. Yami balé photo que de ça. Combien des années? On y va. Il faut voir bien les coordonnateurs et les motocyclistes non sur RDC mobile. Attention que au boy. Attention que au boy tu as l'identification na resa. Et qu'on soit dit 10 ans. Après de tout gagner les élections. Na 2030. Il doit faire FIFA. Au pouvoir, et ça pouvoir en ça. Oza la Martin Fayoul. Oza la Kanambe. Et côté le Simba. Peuple congolais FIFA. Il faut que une élection soit yamala. Oyo nzambi likola ko sala na kondi akondima. Toko kende élection de 2030. Eza boyete. Eza boyete. Yami balé. Et bela batu. Bazo rêvé. Et dans la carte armée. Et dans la carte la police. Et ça détournement moko salami. Na makambo etali mbongo ya kofuta la police. Le 30 juin. Et Sengeli to fêter la fête de la indépendance. Oui. Babi Misambongo 28 000 francs pour chaque policier à la nini à la payer. Ba signer document wana kofuta bango na mwana le 5 août. Bonne ration. Si les lots ba tikela kofuta policier moko mbongo wana te. Na yango to yeko dénoncer ngo awa. Parce que to lingi la police na biso bazala. Vina bango za la malamu. Bazala bien payé.
Tout ça, général, moi, comme on a un donda, je pense. Il y a un moutaza habilité, il y a comme il me semble bon, on a mis les lots. Azui colonel le moko a outi ba Bukavu. Aye awa, pose un bon on a un directeur chargé des ressources humaines. Azui bon on a pesi ba mettre na ye pour ba manisaï ba matière grade. Parce que quand il se net, tu vas bando ko sala olandi photographe, oramuki général. Bloc wana ekotikele ko simba te. Na kati ya parti na biso kala mingi te, bazo notifier ba fédéraux. Et ko sala ke IDPS bando ko sala musala parce que zengeli na kati na biso ba parlementaire debout awa. Tozala na ba député, tozala pe na ba ministre parce que gouvernement oyo eza lokola bazui argile na libende basangisi. Et kotikela jamais kosimba. Et puis na rentrée ya nani rentrée parlementaire awa. Soki ba kebite toko benga na bango ande désordre. Parce que toyebani bilongi. Dengo toza bono président Gilles baza awa. Na opposition tozaki makasi. Lelo oyo toza na pouvoir. Toza na armée. Toza pe na la police. Tokosenga so bango balingi. Dengo ba mesena ko sala pe balobi oh biso be tuvo to sala marche parce na landi moko na bango awa. Bango balobi oh biso be toza monopole la population. OK. Tokosenga na la police bo beta bango na bo gaz ata mi balé. Ya itindindi wana. Itindi. So chadari à côté le mawana. UDPS viva. Viva. Toza la ozage. Toza la côté le ma. Soki bazongi na rentrée parlementaire. Oui. Biso na bango nzoto na nzo. UDPS viva. Viva. Tokobangisa. Tokobangisa. Biso toza na nzambe. Toza na peuple. Toza na armée na la po. Nenga baza wana tozo mettre bango en garde. Kabila ko toza na epu. Azana epu. Oba mususu baza bana biti. Bakoki ko sala biso eloko moko. Bako bang se pe biso. Toza na bango liste ko li. Boy balingi ba ya ba ali ba ni boya na bino nyonso parce que FCC eza que etikali croquis vide. J'ai dit je vous remercie. Merci. Formation UDPS viva. Viva. Combattant. Naebisio tozana bangoli sulikolo yani. Lobi bomonaki oyo tozobenga Roger Lumbala kenda komona Pascal Mukuna. Bakeba sololi. Roger Lumbala na intervention na ya lobi à partir à lelo azo kende comporter Martin Fayulu plainte ande. Bisiko ozali yebe. Parce que bato FCC na bande kwa lamuka balela kate basali nini? Papa na yebisaki yo la muka ebanda ko vivre na mbongo wa FCC. Là tozolo ba wa combattant lobby muzitu a lobby vis-à-vis ya Martin Fayulu ba décision kende ko zona mbongo a consulter bisote na lungoka te na sali nini? Pesa na vivelo. Il ne fait c'est viva. Viva. Combattant toyebisa ki bango bakome. Ceux qui vont comprendre la politique te bakotala basini di. Yaya. Nayebisi yo na République démocratique du Congo. Mutu asala opposition républicaine. Azate bango nyonso toyebi te. Mutu asala opposition radicale. Le collège radical. Et Zali Kaka, oh, dans les fins, c'est la limiter les vieux justement. Il de paix, c'est vivant. Combattant d'élite, lobby Bolanaki, les sous-sots, Tozobenga, Sylvain Moutombo a pessi mise en garde. Namande Konyonso, soi-disant, les lobes à Lingaba qui na justice pour être porté Chilombo. Oh, Tobengi plainte à lobby, ceux qui bambeki. Bakokuta na biso na nzela na ba. Alors il fallait bailler te remise et reprise na UDPS.
ou bien na faci beto bakosala ngo na koloza bisika ozali yebe soko boyi mélange avec la 50 francs lala libe biso toza na chilo faci béton aigle bi il de pain c'est vivant combattant d'élite awa nazoyebisa yo bauti kodébloke mbongo ebele oyo tobengaka 800 milliards de dollars américains awa yeba déjà Grande-Bretagne a débloqué mama na mbongo mpona kosoutenir oyo tobengaka République démocratique du Congo awa nayebi si okomata vanda kalme bainvestisseur bazoya awa lokola maye toyebaki bato ya FCC bakomprendre ete kala mingi te fo bainvestisseur batonda na Kinshasa yango omonaki bake le plus moyen batie babateri na bango en marche batie babateri na bango en marche combattant mpo ne fiske awa na moment oyo baluka moyen badécouragé vis-à-vis ya bainvestisseur d'ici bientôt il faut bakita na Kinshasa parce que bouti koyoka awa tozoloba bauti kopesa mama na rapport mpo na liwa ya Delphin Kayimbi combattant lelo fongola NTNC okoyoka moto abomaki Delphin Kayimbi yeba déjà combattant rapport lisusu epesami bacommanditaire oyo basalaka badésordre na este bazalaka wana RD bisika ozali yebe na Kinshasa président Gilles alobi bazali awa na Kinshasa obosana te biso mpe toza na opération moko toyebi pa combattant nalobi na moment oyo bokola kanda totikali na eloko moko ya kosila na bandeko ya FC tala mfutume ekozalaki ntambo mwamba na Belgique ake kolakisa oyo tobengi passeport belge me bayebisi ebe yo oza belge na makambo ya bakongole okota lolenge nini lelo mpe azosenga intervention ya mukontombolo mo ya mai de ses propres Fatibe azosenga intervention par rapport à nini alobi ete Fatia Kotele quand même mon envoyé sur la Kinshasa. Est-ce que congolais? Une de paix, c'est FIFA. On bat ta grande à l'icofougo. Comme la Ganaba. Combattant, tu as vu ça qui m'a dit que tu n'as pas. Ah, ou on a eu un milelo. Papa, la personne comme exemple. Que lobby. Les seuls partis dans le Parlement, les autres partis à Ide. Papa, tu as un drapeau à Ide. Ah, on a eu ici. Bon, il y a un Parlement à la Mouka. Papa, les lois, on a déjà fait un membre. À l'objet, matin, il faut aller Moïbi Moune. Moïse Katoumi n'a qu'à à l'objet, matin, il faut aller Moïbi. Quand on a Mike Moukebaï. À l'objet, boy. Mike Moukebaï, à l'objet, matin, il faut aller attrayer Bisso Bato à l'amour. À Keko Zombo. Papa, awa na yebiso lobi ezalaki bitumba na parlement. Lelo atele boko tazana. Comment ni bato parlement moko debu batele maka. O soit disant lota suruka baluka nguruma. Papa babani ko bunda. Balobi mate falu moyibi mune. Atiki biso na balaba. Soki omoni parlement toni na tongo lelo. Bande ko na biso mususu baye. To yebisi bango baya na kimia. Biso déjà to koma musika na o to benga na actualité. To zali awa pona ko soutenir mu ko tobolo Fatibe. Papa, nazoyebisa yo yeba déjà nazo soda à partir à la 9. Déjà ba frontière nyonso zo fongwama. Mais basengi na tous les JR. Oyo bazali na bapa nyonso balungwa des autres. Bango nyonso balungwa wana parce que soko ke même na onatra. Ozomona ba bureau ya kala bakomi ko pakolango même ba peinture. Parce que balobi faut ba récupérer oyo to bengaka na badone na biso ya mboka. Ezokotisa ba recette ebele même mbongo zoke na ba poche ya ba. Basala ba bureau na bango. Oyo to benga ba bureau parallèle. Awa nazo biso na minute oyo mu esengela kete facha ya makambo nyonso ezonga na nzela. Papa kende na onatra tongo na uzokita. Pembeni ya Sozacom. Nakuti ba papa wana bazobeta mama nzanza ba bifiniku. Balobi to récupérer makambo nyonso ya onatra e. Papa, il fallait que ça na mona mboka Fatibe. Kabila za momomi mune. Bisika na ye combattant. Il fallait totinda ye na Guantanamo. Voilà. Kabila azande konayo te. Mutu akoyebiso Kabila azande konayo. Boye à partir de le combattant yebisa e. Kabila ale quand même la télévision songolo pakala. Allo balinga.
UDPS viva. Combattant pesa vive long ana yebisa. UDPS viva. Viva. Combattant la lobona lobate. Tozo loba pona kasongo azo sala musala. Combattant la lobona lobate. Awa tolingi basala biso changement. Papa, nazo yebisa yo na quartier 3. Koulou nezo continuer kak. Côté Angapagne, bazo piller même na ba boutique. Mikolo baza na système Boma Muluba. Awa tozo pesa bango mise en garde. Plupart aussi combattants. Ratissage bazo sala soko okoti route ya Bekatef. Na côté ya Tchangu na se, côté ya Rai. Koulou na nenga ko sakana te. Na Kimbatseke. Oyo tozo benga colonel bienvenu bisika azali yake awokuta na biso na nzela na ye awa nazo yebisa yo bakomi bapire petit ya bato ya kuluna yango tozo yebisa na papa le VPM Gilbert Kankonde azala lisu likolo ya nini combattant awa na koyebisa yo tozala serein awa totikali na jour moins combien parce que pona oyo tobengi bazonga na section parlementaire bakendaki vacances jour J moins combien jour J moins combien moins 12 na lobby préparer que tu as peur na zo yebisa yo préparer que tu as peur toza na musala ebele likolo ya ba député soki basakani cette fois-ci papa toyebisi yo biso toleki bango baza majorité à salle biso toza majorité populaire bisika bazali baye toyebi Jani Mabunda akendaki na États-Unis d'Amérique nambango akende corrompre ba lobbying américain akoki te corrompre ba lobbying américain le toloba mbongo ne ayaki nango bakaboli ba musique bapesi ba Martin Fayulu na oyo tozobenga Théodore Ngoyi awa nazoyebisa yo Théodore Ngoyi na Katanga lobi ndaku na ye bapanzi yango bayebisi yo ozali ndoki mune papa nayebisi yo Kabila soki batu bazokosa ye cette fois-ci tokobetele marche à kafu communauté internationale baya kozwa ye ande merci pour la longa na suka. OK, merci beaucoup sans oublier bazo senga ngai pasteur Mukuna merci. UDPS viva. UDPS viva. Bala papa viva. Bonjour à tous. Yaya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba testament na ye oya tekele biso alobaki ke peuple prenez-vous en charge makambo oyo Martin Fayulu azosala bato bazo chamba telele na mboka na biso baza ba étranger bato bakoma ba congolais na kimukolo netu Kabila komi congolais na kimukolo netu Martin Fayulu komi congolais na kimukolo netu Vital Kamerhe komi congolais na kimukolo nde bato bazo chamboka oyo en otage nde bato bazo zwa mboka oyo bazo chango en otage mais boso bomoni famille kaka mutu moko leki azalaka te kulutu na ye azalaka te mama na ye azalaka te kaka Fayulu ye moko kaka Fayulu ye moko Fayulu toyebisa yo ke kanga ceinture na yo kanga ceinture makasi zala forme makasi mais tozoyebisa yo ke zala forme nayebi ke biso UDPS toza machine politique okoki kotelemela mokonzi ya mboka te mais tozoyebisa Kabila parce que mokolo alobi tomonaki vers 16h kanani Martin Fayulu akendakaki epa Kabila na GLM vers 16h10 Fayulu azalaki kuna bakenda kosolola basolo nini bapesi mbongo a continuer mais tozosanga na FCC basere ceinture na bango bazalaka makasi avant Wasimba Félix osimbi nzamba likolo osimbi peuple congolais soki bolingi nzamba likolo te moyen bolongo Félix eza te tozokebisa bino yaya osomoni famille ya 3 personnes Kabila Jeannette papa leki azalaka te maman leki azalaka te tata mwasi azalaka te bazalaka kaka misat famille ya 3 personnes
bango bayaka tiaka désordre na kati ya Congo tozokabisa bino toyebisa bino ke trop c'est trop papa tient testament na ye alobaki na biso ke to prendre en charge tokotolega lisusu buzoba te na kati ya Congo biso toza liso ya mokonzi ya mboka toza derrière vision chef de l'état parce que Félix Tshisekedi aza ya biso aza makila na biso aza moto ya botami toyebe chepa na bango nana yebe pa bakabila nakisanga pa bakabila awo nana yebe pa bakabila ata moto moko ayebi Koko Kabila nana yebi awo Koko Kabila nana yebi uruberwa basaka ba Congolais ba komina kimukolo ba uruberwa wana batoto zoe ba uruberi est-ce que kombo ya muntu na Congolais zaka urube yokana kombo ya muntu zo wakani yokana babilokwana yokana babilokwana bakombona ezosala soni na mboka oyo tolingo komona bango lisusu te parce que bango baokipe mongo baokipe Congo na biso tozolingo komona bango lisusu te na kati ya RDC yaya nayebisa mukolo lobi réunion ekoti na ambassade ya États-Unis urgence na Mike Hammer akotiaka réunion ntango ozomona Mike Hammer azalaki lobi na réunion wana ezalaki nini siko baze comment sécuriser la RDC nde omoni réunion wana ekoti urgence bazwi disposition parce que bientôt vice-président des États-Unis na kombo ya sous-secrétaire d'État américain Mike Pompeo azokoma awo batuni ye par rapport ya nani koya na ye alobi nini alobi ke liboso na boyaki koya compte tenu que John Numbi asalaki na kati armée mais pour cette fois-ci nazoya avec force militaire awa na RDC yaya awa ba américain bazosopana na 2021 na janvier bazosopana nde ozomona bazozwa disposition militaire avant bango bakoma awa nde bazozwa disposition militaire yaya gouverneur ya Congo central alungo na FCC asali déclaration akei na IDPS inde akoti na IDPS alabi ke ngai banda lelo nakomi mwana IDPS yaya nayebisa ye ke mokonzi ya mboka a bientôt gratuité ya SNEL na régime parce que président Félix ayambaki ba représentant ba ya SNEL na ya nani asoli na bango atuni bango par rapport ya ba fortir wa ba peuple congolais ba futaka abike ngana kozwa makambo nyonso wana en charge muntu ya boye oyo azopesa biso kala mingi te gratuité ya SNEL na régie totika muntu ya boye yaya soko boye Félix Sumba Javel eza 50 francs okokufa na ye okokenda pe lui fait le ofele okenda na ye ofele okai na ye odaye soko boye Félix Sassane odaye yaya Congo eza mibale okei pe na epa sasu kuna babetaka pe lingala kuna balobaka pe lingala kendo benga sasu président kuna simba motema yaya pouvoir oyo biso tobunda 37 ans eza mwamba na lipate yaya pouvoir oyo tokotika yango te kaka mokolo Jésus akoya makambo pouvoir asalini esili yaya mpona swisa tombola maboko likolo yaya tozobwaka moto bisika nyonso ofsese bazokwata makita contre chef de l'état o bazosala réunion ya kindoki ya butu ya moi na bakamere na baruberwa na batu nyonso tozobwakela bango tozobwakela bango fire moto na kinga kati fire bona lelo sukyo lumbe mwete oye koya
Merci beaucoup. Oza Lengi. Oza Studio Solo sans Formol TV. Merci beaucoup. Sans plus tarder, Mukunazo Kende. Awa Toza président chinois. Mais Toko Sengaboy. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Muku Antombolo. Yoka Biso. Régie des eaux. Bakomi ko futi za biso ba facture ya kala. Nani SNEL ba facture ya kala. Tosengi bakisila biso le sous 2 mois. Po basuka bien. Muku Antombolo. Tosengi mai na courant. Bakisila biso ya ofe. Po ye moko zondima ke Kongo ezala mbongo ebe. Lokola Muku Antombolo zondima. Zwa biso en charge. Mai na courant. Papa bandi ko tinda liso ba facture ebele. Kangela biso na ale atundu. Po bato ba profiter na gratuité ya mai na courant te. Awa sikoyo tozokoma na gratuité ya santé pour tout dans la maternité ofele ndeko bota ndeko nayebi ke ba jeune ebele bazaki na retard ya kobota bota ata soki nano bali te tokoarrange après eza bongo te nasengi na bakombata nyonso nga mutu nalobi na koarrange après bota nanu ya bota nanu. Merci beaucoup. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Yemba fachi béton! Yemba fachi béton! Yemba fachi béton! Fachi bé! Chilombu bé! Momaï bé! Mukishi bé! Grand esprit bé! Y'a zone saka slogan. Mugu natiki terrain likolo nga pe fo natika terrain liko. Tolingi ko attaquer Martin Fayulu puisque ndeko na yo basali liko paleli na radio Okapi. Ba balandi elobi fachi bé. Puisque Zala qui pena donc ils ont mobilisé tous les combattants, peuple congolais. Une de chez Otobengi Théodore. Expliquez Bisso. Pourquoi Olingi destitution à Mokonzia? Ceux qui azana meba, premier ministre Ilungamba, ayebi ba ordonnance wanate. Mais Ilunga za muto FCC. Mais yoka lobi ba grave révélation Fatibé. Tolinga to attaquer bango te mais comme ça Otobengi actualité du jour. Yangani faut na pesa bino ba élément. Puisque ba intervenant ba intervenir lobi belé. Tozana ba Mike Cohen, tozana ba Otobengi ba Zanga Mobutu, ba sali ba déclaration brave. Puisque Martin Fayulu Bolandaka est un trouble psychique. Moutouana a député, a une carrière qui député à 10 ans. Mais il n'a jamais copié sa proposition dans la carte assemblée. Fatibé. Si il faut comprendre, lobby c'était na Okapi. Parole aux auditeurs. Théodore Mouk, Théodore Ngoywana, intervenant, na professeur Chilumba. Intervenant, Moussou Swazalaki à Lubumbashi. Alors, oh, ezalaki préoccupation pour nangai, pour na partager na ba papa ezalaki boy. Bazo tout na Théodore. Pourquoi bino bolingi destitution ya Fatibé? Yoka Théodore abangi alobi maintenant, il faut qu'on arrange français na yo. Tolingi destitution mokonzi mboka te tolingi ba texte papa. Batuana na yebisa bino bato droit, bazana ba momoko il faut pas qu'employer bazo qu'employer. Puisque bango bazo luka destitution. Journaliste à tout niveau simple. Pourquoi Bolingi, destitution à Mokonzamboka, Théodore Alobi, loin de là. Tolingi, destitution à été, Tolingi, Batese, mais Yoka Mutuna, Balobi na Makambo, Yonyo Sotou, Obozolo, Joël Kilomba, na Otobengi, Jean Iboulou. Les deux juges, Joana Baboyaki, Otobengi, la prérogative à Mokonzamboka. Puisque Lobi na Lobi Sakibino. Fati Azan en dehors, il y a constitution. Et d'ailleurs, Bango, il ne faut pas profiter puisqu'ils étaient membres simples de la Cour constitutionnelle. Alors, il a élevé Bango. Après, si Bango Tobengi, la Cour de cassation. Mais Bango, tellement que Bazan a plan machiavélique dans la Cour constitutionnelle. Yangona Baboyaki. Si vous comprenez, Martin Madi di Fayulu a qu'il soutenir Batouana pour basala Tobengi décision Mokonzamboka. Alors que comprendre, Zanga Mobutu, Mwana Mobutu a sali ba brave révélation. Toyebisa kabino ba Martin Fayulu bazana trouble psychique au moment na bisone tu tomanga kabango respect mengate Zanga Mobutu lobi na RTBF Fatibé yo kazanga Mobutu sur RTBF depuis l'arrivée au pouvoir de mon frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatibé
Les Congolais ont maintenant leur valeur sûre. Et vous êtes témoins avec moi de montrer en RDC sur le plan international tant qu'inter. Même si ici en Belgique les opposants ne sont pas libres comme en RDC. Les fous de la Mouka passent tous les jours à la télé pour inciter le président Félix. Et c'est là sans inquiétude, vraiment, ces messieurs, c'est une bénédiction pour la RDC et l'Afrique en totalité. Yokasiko Herman Cohen. Cohen Herman a lobby boye. Puisque lobby batebele ba intervenant. Président Yebisi Aouchiko Yeb Sabino, ba Sylvain Moutombo, batebele. Alors Yoka Herman Cohen. Herman Cohen rigole. Fatibé. Là ba lobby Herman Cohen rigole, cela veut dire quoi ça Seka. Herman Cohen a zo sekale a zo yoka destitution puisque Kanam bazalaki 20 ans. Moi on a totika la koyoka ngote même dans l'assemblée même pas ba opposant. Mais lelo moi na mboko pouvoir comprenez que même bandeko o bazalaki na ena lisanga ba komi ko comprendre que Martin Fayulu azana trouble psy. Mike Mukeba ya lobby en tout cas ndeko nanga aza hors la loi. Mais Boroyo ka brave révélation Adolphe Moussito. Mais yo kana Herman ko Fatibé. Ya pesanga béton. Chilombo a sepela galère bo pesanga béton on a pesi bino message Fatibé. Herman Cohen rigole quand il entend parler de la destitution de Félix. C'est un rêve irréalisable. Fatibé. Alobi ezali rêve irréalisable. Donc Moutouana azali ko rêver une utopie. Hein Moutoumo aza ko rêver bon chimère d'autant comprendre raté. Alobi pe eza irréalisable. Donc eko sala maté en vrai dire puisque français nako buka na mine Fatibé. Donc ndoto wana ya Martin Fayulu ya baba eko sala maté. Wana Herman Cohen. Totigiye puisque Martin Fayulu a comme sujet du jour. Alors photo que na Moussous Fatibé. Toujours na carte actualité politique. Tomoni batebele ba komi koloba pour la diplomatie à Fati. Melanda très bien. La Grande-Bretagne a mobilisé 120 millions de dollars pour la santé en RDC. Santé pour tous. Toujours na carte actualité politique. Nous sommes en train de fermer. Wana eza information na pesaka na sa formule. Ah tu as ça la va jeter. Information jour mon roi lobby Fatih Béton azali déterminé puisque Otobengi Monisco et l'on libère la République démocratique du Congo. Jusque là Batikali déjà dans 6 provinces sur 26 provinces. Monisco oya kozadako nanga azaka ka oya landi la ila zigura lobby na Okapi. À lobby maintenant nous sommes en train de fermer nos bureaux. Donc il faut telongo immédiatement la katia mboka ya RDC. Ya mais c'est brave. Bato bazo kufa na RDC Monisco zawa Mafricom ya États-Unis ya tobeteli chilombo maboko makasi obeti maboko tena legi bato base belé $800,000 destinés aux rebelles actifs dans la région de Beni en provenance de Nairobi interceptés à la frontière de Kasindi. Malheureusement, les transporteurs de l'argent se sont volatilisés avec la complicité des services sécuritaires. Mbongo euti libanda na Nairobi, ezako kende ko ravitailler ba rebelle. Pesa Fati raison. Et pour votre information, ba pesinga information lobi ba uti kanga ba mama mususu, bazako kende na ba armes, munitions de guerre pour basala échange avec ba or. Mais Fati a ebisi ba mukebai. Quand on était dans l'opposition, mais yo critika pe Fati lobi pourquoi lobi bongo? À lobby à travers Bitouma Est. À lobby Tomano critiquer Bandekona, mais vous devez comprendre une chose. Bitouma Est est ali congolais et moko ndazali ko sepela na yango. Mais comprenez que à ande tozo le baboye, bakangi lisusu $800 millions. Il fallait que kenenanga mko ravitailler bango. Alors bakangi yango kokanga bango na ba bazalaki na mbongo. En complicité na service à sécurité tout la mousi yaza. Toujours na carte actualité politique pour na chité.
Kanambe veut encore récupérer Mansolo nae na kati ya mboka. Tozo yebisa ye azolota. Yangono moni batunyo surtout Bazaria Souberwa à travers Martin Fayoulou ba pesi passe. Puisqu'il faut bien comprendre, Martin Fayoulou, ce qui est là, l'ingi destituer mon konzamboka, bien sûr, tout est la même logique. C'est pour Alexis Tamazon et la masso. Donc, tu peux si pas barwa. Yangana bazo traité un trouble. Franck Dion au place dans la cité Yangana. Bah intervenant va se belé. A sali le sous message. Fatibé. Yoka Franck Dion pour appeler sa micro. Allo Biboé. La RDC n'a jamais connu un président avec la volonté de faire mieux comme Félix Antoine Tshisekedi Fatibé. Nous avons l'occasion et nous allons en profiter pour reprendre le contrôle de notre nation ensemble avec lui. Fatibé. Ok, tu vas être le chinois, maboko chinois. Mouzito. Ok. Ouais, Zo Mouzito, merci. Yaya, en tout cas, merci beaucoup. Mi betela maboko. Bolandaka, urgent. Adolphe Mouzito, Fatibé, sur le point de quitter Martin Fayoulou. Pour lui, je suis surpris de voir mon frère prendre la décision, prendre la position sans toutefois me consulter personnellement. Pour un débat d'idées, je suis désolé. Fatibé, Adolphe Mouzito. Ok, merci beaucoup mes chers amis, mes chers frères. Nous avons préparé Katakurume. IDPS, viva! D'ailleurs, Union Européenne, Barteko Panabango. Parce que va utiliser Y'a Martin Fayoulou. Après, na Théodore Ngoy. IDPS, viva! Fatibé! Pour votre information, dans quelques jours, en combattant Chilombo, Inde, na États-Unis. Parce que elle me connaît le petit message. Fatibé, IDPS viva. Chers combattants, créer majorité na bango, tenter Katumbi et Simbité. Mais les lots, tenter Martin Fayoulou. IDPS viva. Baraté. Pourquoi baraté? La majorité na bango contre Chilombo. Pour votre information, dans quel jour combattant, bango nyonso, démission. Fatibé Yaya Bino Moluki politique yango wana. Pourquoi Y'a Martin Fayoulou a été pressé et sa promesse au Union Européenne a promettre. Parce que le retour de Martin Fayoulou à la Kinshasa, Inde, tête à tête, combattant, il y a un message, il y a Martin Fayoulou. Pas même 6 mois, ceux qui font ce président a nommé Bachiche. Fachi a nommé Bachiche. IDPS viva. Mais les lots, Martin Fayoulou est là. Oh, Bachiche wana, il faut le bazouanga. Chilombo a violé la constitution. IDPS viva. Et puis combattant Yoka. Et c'est le mission sonne. N'a qu'à être monde même Afrique. Oh, député national, il faut pas traiter émotion. Il y a un président de la République. Ça vient d'où? Quel Christopher Ngoy? Christopher Ngoy, tant que le président constitutionnel a démissionné, Mouto Liboso a démenti les aïeux. A démissionné. IDPS viva. A démenti. Oh, a démissionné. Mais c'est Luamboa, Libanda. Non, mais il va prégueter. N'a démissionné. Mais bango Kinshasa. Laissez vous sous le bilo. Baso le n'importe quoi. Mais Yaya, na bango, na Kabila, Kalamite, pour na bango. À vous. Bamba. IDPS viva. Parce que l'Union Européenne, parce que pour na bango, mais Yaya Yoka,
après signature à Genève Martin Fayoul baboye l'Union européenne mais les lots sont soutenus par l'Union européenne mais yaya yoka message ya États-Unis eza clair message ya Martin Fayoul eza message ya Kindoki IDPS viva mais yaya pour votre information à partir de l'élo carrière politique ya Martin Fayoul abou mais kalamingite na RTNC Pokoyoka flash Fachi Beto nomination Martin Fayoul président ya ba chauffeur à poussou il est pas viva parce que ba comprendre Félix avait retard mais combattants des déboulonnage mais bango va comprendre déboulonnage après IDPS viva mais combattants les combattants ba combattants combattants ba vendre comme la Kinshasa na semino combattants na bitumba na Wileri na bourgmestre place à parlement ba chabar mais l'homme est pas policier fin de faire ce parlement que place one mais samedi ça ouverture bango combattants samedi vers 18h bien nous le voyons na Wileri frappe sur frappe et ça beauté je vous remercie. OK to ça na propre ko gendete ya merci beaucoup na Marie Claire Sango merci na maman Brigitte Mwanzaka be ya Fachi solution de Makambo coordonnatrice ya Monde Mobimba merci beaucoup na Roger Luma le combattant Roger merci beaucoup na Serge Kanyoka na Australie bango de Makambo merci beaucoup na papa Kim na États-Unis maman Nyota maman Madova na Berlin merci beaucoup maman Célestine à Toronto merci beaucoup maman Pauline Ochunga merci beaucoup na ba maman Nyonso sans oublier madame Daniela Kamwanya Moamai le PDG wa Denis Moulamba. Mais pourquoi pas maman Ndenga mère boss voilà. Pourquoi pas maman Annie Chilombo 520 gigas na Château Rouge sans oublier Sikope chinois yo le Binini nga na pesi libanga na ngai pavier Damas na kati ya Londres mobali ya mama Nora na pesi pe papa na ngai yo to bengi papa Kim na kati ya State ba vie na ngai nyonso tout vie Sam na kati ya Londres mama Célestine na kati ya to bengi Canada Charlotte Ndenga mère boss na pesi mbote place Ozali maman Brigitte donc maman à Faso donc association Fachi solution na maboko na nyonso surtout maman sans toutefois oublier maman Otobengi état de droit maman Chilombo c'est Rachel na peso pembo te place aux ali en tout cas tous les diaspora na ba maman na biso surtout balanda kabiso donc l'air na mona kabino bolanda kabiso na sepelaka ya trop na pesi pembo te na Otobengi Roger les grands combattants na Roger Luma boza tellement ebele Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.